tobosana nzoka nde kisimbi de l'internet kisimbet aye kolakisa biso ke bankita bazali o bankita bazala na la Chine o nkolo kidi bakolo bankita bamela maki lelo oyo balongwa na la Chine bon nyonso te bankita baza moke me toyoki bango elobeli na bango toyoki ke mida la kisimbet yango wana konkolo kisimbi ayokanaka kaka na banani mama na ngai ye yango bakisimbi batiaka bango kate na bandoki kisimbi batiaki na liste bandoki te batiaki kaka kisimbi mwana mai me kisimbi so bakute na nzela na mandona babwakani basoi tsa kisimbi so bakute na nzela na tamfumu babwakani basoi pwa soki babwakani basoi te bameli ntsamba bakaboli tolongwela me soki baza na relation te babwakanaka soi nzoka nde bawelelaka bankita nga nkolo ho mama kisimbi yango abengaka bango basardini ko na comprendre bango bazobenga ye mida chou tolela yo tolia na mwamba yoza chou yazongisaka basardine na ngai basardine nga na vanda nalobi me koma mida azoloba ki bango basardine donc baza bato ya mai nabosanaki mida aza kisimbi ye na mai bazali mutu moko bankita bankita mida na bankita na ye bon awa si nayebi makambo na bino bankita na kisimbi toza na bino awa mida toza na yo tamolai mokili yango ezali penza eleki ayaya mida donc d'après yo ndengo ye ozangi mafinga obengi batu bakopupula elongo na yo mama Charlotte na Karine na la Chine mida ozali na pasi oza na difficulté ya kosakana te nayebi ozoloba papa robot ndenge naye kopupula boye na touche na mama Charlotte mpote bapapa bamama bandeko mpote barando na barandonete mpote batoyo balingaka rando na baoyo balingaka rando te mpote ba jeune garçon na ba jeune fille mpote bana mike na ba bebe mpote ba Sainte Anoirite Sainte Thérèse Sainte Ingrid Kabongo mida ozoloba papa robo ndenge na touche mama Charlotte ndenge tosasi na batu nanga Karine Mokonzi epesa yo mayele d'avance ngai mida lokola na ye kopopula boye bachinois bakoloba na yo papa robo soki ngai mida na ye kopopula ezali po yo opupulaki nga nayebi okoloba bongo bachinois bakoloba nanga papa robo tala mida akomaki au milieu du village aye lisusu kopopula mama Charlotte na Karine baye sikoyo ebele likolo na yo nayebi kelke chinois bakoloba bongo
to bakokanisa bongo. Ndemwana te mida ngano toyebi yango. Elenja YouTube. En plus, yo, d'après yo, tango bakoloba bongo, po babangaka yo, babangi makambo, babangi muta simba yo, po koya kopupula Karine na mama Charlotte ndengo sali. Ndengwana te, po na moni tango pupoli, o komiti na suka, ozaki ne sengo moko ya victoire. Memida ozana victoire te. Ba chinois to ba chinoise o balobaka bongo, babangaka yo pe te. Bazo banga pe te ke okoya kopupula Karine to mama Charlotte. Non. Misus o balobaka bongo, bazande na posa to passer na autre chose. Bon, na kosa te, misusu pe baza, babangaka yo. Me ba oyo, babangaka yo, si bakoma kote na yo, bayaka pe kote na yo, misusu balongwa na la Chine, eza normal, eza mutu na mutu, aza na sentiment na ye. Me majorité, eboke ya ba chinois, babangaka eloko moko te, parce que mama YouTube eza Karine Mokonzi. Mida ozawana ekelamu ya Karine Mokonzi. Yo ndengo zawana. Donc, ti okotika net, okotika laka, ko chanzete, obandoloba toujours pona Karine. Soko tiki carrière pe esili. Oyebi yango pe bien. Nakosi, mida oyebi carrière na yo na net, na YouTube kagate, même na Facebook, même na TikTok, même na robo, oyebi soko tiki Karine mbala moko carrière esili. Ozakaka na biloko mibale ekoko siliso carrière, soki net yango moko ekangami, carrière esili. Soko tiko lobela Karine, carrière esili. Namona ki ochaki fier, ozo chape fier, ozo loba, soki bakangi YouTube ino ofungoli mususu. Me wana problème ezate, d'avance mutana posa akanga YouTube no azate. Oswanaka yomoko na ba commentaire, ou bien yomoko chaka commentaire ango, sima omipesi réponse. Memida, olobi, soke kangami ozana mususu, bako kango mungongo te. Mungongo ezana problème te. Eloko ezana problème mutu oyo akotelaka mbongo. Mutu oyo abongisi tentire na yo, bien sûr okoma lisusu. Bon, ndengo koma yomoko yebi, tino bomba maka na kati na sima. Me oyo azo peso bisengo mikolo yo. Bon, oya banda ko peso sengo banda kala, me mikolo yo po pake komo vimba, o komo zwa 3000, eza blakite, na famille na yo, na bakoko o baboti yo, sans kozanga bango respect, mutazwa salaire ya 3000 euros azate. Alors, faut sepela. Sikoyo, mutasali yango Karine. Yomoko yebi, atakutu tolobi oyebi te, mais yomoko ogoloba. Même na émission oyeleki, olobi bien. Olobi, neneya apupolio mayebi. Neneya asali bongo pako tsambongo na ye. Na komba mama Charlotte, yope okotisi mbongo. Oninga koloba na komba mama Charlotte na Karine, mbala moko ochanze na kombo na yo. Eske mida, yo kokotsa mbongo na kombo na yo? Bato baye ko accompagner yo po pupula. Baye ko accompagner yo po na kombo na yo? Non. Baye po na kombo ya mama Charlotte. Po na kombo ya Karine. Soko tembe, meka kombo robo. Soki bakoya. Bon, soki nga na yebani te, meka kombo ya boketu ayebani.
soki bakoya poto kende musika meka kombo ya le grand Mopao aza légende ayebani monde entier totala soki bakoya Popola le grand Mopao mais Karine Maman Charlotte même ato Popoli mbetu ya Karine ata kit batu bakoya donc oyebi yango bien yango wana Mida yo ozande na mafinga susu te batu no bazoya bazape na mafinga te d'avance babombaka mingongo na bamama Zolo na bamama Mungongo na bamama na bapapa nyonso bayaka ba incognito. Ai Mida oyebaka ke bato bopupulaka wana na yo moko soki batie ring bobunda na Karine oyebi ke Karine akobeta bino bana mike kutu mukia akobeta bino yo kutu Mida na seconde okokoma na deuxième minute te Mida par terre osubi po sumbi nakanisa ozoka bien nene atango asalaka émission alobi Yvette Kalombo azotia monoko makasi po Karine ya na poto soki azalaki na Congo nde babundi bon nene yalobi babundi mais Karine abundaka te abetaka Mida yomoni Karine abangaka tango bamama Kimpi bania Ntaba bania Soso bango tu balingai bakende pa Karine akimaki akimaki te oza komona azosala live azolakisa elongi aza pe na ndako azeli bango journée mobimba baye te akanisi ntango mosusu bakoya na ba 20h to 19h akoti na live po alakisa bango aza toujours wana baya te po nyonso wana batiaka monoko soki batie bino moko moko na ring na Karine wana foto tia na Serkei pembeni na silence totie na ba contrat na ba notaire fo ba signer yango wana ko Mida yo na bato no wana bozali biloko pamba na kokoloba ko tute boza mikinza po mukinza mikinza ya Karine betaka eleki bino na valeur bino boza banani Mida Kisimbi la Kisimbete alobi pe asasi osasi te osali kaka eloko oyoyo sitobaya osali au moins ridicule mais bosali yango en commun ai Mida en commun mais sûr et certain ozotala Facebook ya Karine no azobima toujours alala na mbetu alamuka amela ti amela miliki alia kwaker amela sumu de naranja sumu de melocotón amela sumu de manzana d'avance ozoka te elakisi ya ameli jus d'orange eza nango langi mosusu te eza sumu de naranja ezosode kitoko bien sûr Karine ya signorita impératrice icône autorité morale autorité mondiale Mida yo nani Mida Chou bongo te compare kaka kombo na yo compare bagradi nyonso na bakombo bapesa yo nazoloba kaka na YouTube te banda obotama tina mokola lelo
soki mpo olingi bakisa ti mokolo kokóma koko okokufa. Na ndimi te oza moto bapesaka bakombo kilo neti ya Karine Mokonzi. Karine Mokonzi la baronne nana apesa ye moko mi surnommé non JDT Molopwe. Apesa ye kombo la baronne. Pe ajoua via la baronne. Akimisa ba journaliste na coup de sabot po abetaka. Oyoka témoignage te. Oyoka témoignage ya ba chroniqueuse mususu te o baza ba journaliste. Mokolo bakuta na Karine pa ya JDT. Bapakata etanke bazalaki mibale. Oyoka témoignage te na Timbilokos. Karine akota na université, na école primaire te, université. Abeta mwana classe oyo atumbolaki Timbilokos. Sanke abanga mwana wana azana ba master na ye. Tala bino ba oyo na rando bokoka te, na succès bokoka te, na kombo bokoka te, na mukinza bokoka te. Mida la kisimbete oyo zalaka na bango baza banani bankita. Nazosala na ndenge mabe te. Mida oyebi yango bien. Yo Colline obotami na Kimpese. Non, na Kimpese te. Kimpese eza na succès na bamboka oyo eza pembeni ya Kimpese. Rekile musika. Alors, yoyebi yango te. Na bamai ntango bokendeke. Mama alobaka nini? Lokola yoza kisimbi. Alobaka nini? Mwana soki oke kuna pesa ba kita mbote. Parce que muta sololaka na bankita o bazaka na mai. Eza kaka mandona tamfumu na kisimbi. Mama na ngai ye kisimbi ameki apupula la Chine, ameki apupula la baronne, ameki apupula mama Charlotte, akoki te abengi bankita. Angaye te botama kisimbi ozala accompagné na bankita te. Na préféré mama Kimpi po yazwaka ne Kimpi me kisimbi na bankita. Oh ngankolo yango namoni ntango osilisi émission na pema na esengo na elengi nzoka baoyo bayaka wana baza bankita. Kolo mama Ana Puti azala nkita te mpo namoni bapesaki ye mbote. Ata alongwa na la Chine azala moko ya biso na mama Matondo bazala bankita te nkolo ngai. Oh ba chinois révolté o bokende pa mida. Non nali ondima te. Oh parmi bino bankita baza. En tout cas na internet oyo toko découvrir makambo. Soki mida azalaki simbi te tolinga toyeba ndenge nini. Chaque jour awa biso na la Chine bon toza na bato bakangaka bandoki na bato baesprit mabe wana eza normal. Bon eza anormal mais comme normal. Même soki okende église bakangaka bandoki na bato esprit mabe. Même okende na wenze même na famille ekoma nango normal. Mais bankita tobosana. Bankita tobosana. Nzoka nde kisimbi de l'internet kisimbet aye kolakisa biso ke bankita bazali. Oh bankita
bankita bazala na la Chine. Onkolo kide bakolo. Ah, bankita bamela maki. Lelo oyo balongwa na la Chine. Bon, nyonso te. Bankita baza moke. Mais toyoki bango. Elobeli na bango. Toyoki ke mida la kisimbet. Ah, yango wana konkolo. Kisimbi ayokanaka kaka na banani. Mama na ngai ye. Yango bakisimbi bachaka bango kate na bandoki. Kisimbi bachaki na lista bandoki te. Bachaki kaka kisimbi mwana mai. Me kisimbi so bakute na nzela na mandona babwaka ni basoi tsa. Kisimbi so bakute na nzela na tamfumu babwaka ni basoi pwa. Soki babwaka ni basoi te bameli ntsamba bakaboli. Tolungwela. Me soki baza na relation te babwaka na soi. Nzoka nde bawelelaka bankita. Ngankolo. Ho ho ho. Mama e kisimbi. Yango abengaka bango ba sardine ko. Na comprendre. Bango bazo benga ye midashu. Midashu. Tolela yo, tolia na mwamba. Yoza shu. Yazongisaka. Ba sardine na ngai. Ba sardine. Oh, ngana vanda. Nalobi me koma mida. Azoloba ki bango ba sardine. Donc baza bato mai. Na bosa na ki mida azaki simbi. Yena mai bazali mutu moko. Bankita. Oh bankita. Mida na bankita na ye. Bon. Awa sina yed makambo na bino. Bankita na kisimbi tozana bino awa. Mida tozana yo tamulai. Mokili yango ezali penza elengi. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Namo na chaîne de chaque topo. Ya boss na JP Kiama, ta ay boss de boss ya ni amendage. Donc Maxime Tolo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tebe mbote belé na mon boss JP Kiama. On a rosa ngisaote. Donc na ko lekati sana napesa mon boss JP Kiama, boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Namo na chaîne de chaque topo. Ya boss na JP Kiama, ta ay boss de boss ya ni amendage. Donc Maxime Tolo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss.
napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko leka te sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Mbote belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Combat TV vraiment. Bonjour, bonsoir na ba abonné ba fan nyonso ya Elengi ya Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Combat Congolais TV vraiment. Maman Lazana, chaîne de chaque topo, il y a boss de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, on va accepter le Lazaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko leka te sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.